Et ça aura toujours plaisir pour Nabiso, ceux qui ont biso équipe nationale, il y a qu'on retrouver bino, batata ba maman bande ko topé bino, mbote, bipa biso bozo du baku ya kolanda biso, ndenge bomoni générique équipe nationale yango wana na ba etando na bino ike. Merci na bino, ndenge boza ebele pour na kolanda biso. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Pour na mokola lelo bande ko batali tozana mobenga mimoko, boyebi malamu honorable Eliezer Ntambwe. Azana biso awa, député national, élu à Lukunga, honorable Eliezer Ntambwe naye, Torobeta Maïmata Bongo, sujet d'actualité, vous avez que budget, vous avez qui bongo il y a 10 milliards de dollars, et vous avez qu'on a déclaré recevable au niveau de l'Assemblée nationale. Honorable Eliezer Ntambwe, pas les kaki, na diboso ya député, pe après ça qui m'a canissé na o etali bongo budget wana. Est-ce que ce budget reflète le slogan « Le peuple d'abord », tentative de réponse na émission à l'élo. Honorable Eliezer Ntambwe, mbote pe na zane plaisir au mono lisusu. Mbote ndekozo. Voilà. Équipe nationale, Mama Kwale. Yeye bomoni ye, okome komitu na moi bele te azali. Mama Kwale azali, azala biso wawa. Bobako Mama Kwale azomona na te, Mama Kwale yoyo azali donc eza équipe nationale. Donc ceux qui ben malong abimi ben mbokani, ba je mso bali ba remplaçaka. Mama Sylvie azana biso bongo comme toujours, azana biso awa. Tokei na honorable Eliezer Ntambwe. Honorable Eliezer Ntambwe d'entrée de jeu. Nazomono trop d'action na Kabinda. Honorable 2023, candidat na Kabinda au Kimi Kinshasa au Bénin. Merci beaucoup Ndekozo, merci Sylvie Bongo, merci Solange Kwale. Te oebi biso ba journaliste tous en a défi moko ko relever parce que caché moko boya mabela tabiso et quand nous allons là-bas, il fallait que batuba comprendre que za mu pepe moko asikaye. Ndenge tuzaboye bazo benganga député national. Député national azaka mutu ya kovanda soki bavotayo na Lukunga otikali na Lukunga te na funa otikali ubaluka kaka place wa. Mais après koloba talanine bakomi wana député national. Non, nous avons dit nous allons apprendre aux gens à faire la politique autrement. Faire la politique autrement, et koloba ko exercer le pouvoir de l'amour à la place de l'amour du pouvoir. Nous avons estimé que to meka kokoma eloko moko boy na histoire mboka o yake mutu aya kotangisa ba député kozala ba député nationaux les amis setam pas seulement wana Kabinda c'est parce que na uti kozala mais nazaki na Mbujimai ce que tali et les kaka peut-être au monde na Kabinda pona kei olongwe kuna na kendaki kananga au point où j'ai même connu des petits soucis na ba collègues nanga que akekuna akeko saboter biso ainsi de suite alors que kakoyo ka kriya batwan kuna toke kolobela nzela kalamba mbuji toke kolobela makambo barrage katende ce qui otali na Goma nous avons déjà posé l'action ebele est-ce que na lingina zala kuna te bientôt la nazo kende na loja ce qui nazongi loja na ke kalini je crois ils a quoi prendre c'est quoi un mandat national s'exerce sur le plan national. Ce n'est pas au baluka bayebite aux députés provinciaux aux anines aux aka place moko zo baluka ka baluka. Donc nous descendons et aussi on a okoka koyeba que ce que nous faisons est aller au-delà ya ba circonscription électorale na biso yango moni ba plein wana ya koyambaka yambaka biso ezaka côté ya nous devons nous entraider et ça va rester que il y a eu un petit journaliste, un petit député stagiaire, un villageois de surcroît à la qui ça quand même batunzela ya koza la député national. Voilà, na otiki la ba maman maloba mais honorable position parce que bazo mon clarté. Vous êtes député ensemble. Si lelo? Oui, je suis élu député sur la liste de l'ensemble pour le changement AMK. Soki lelo Moïse Alongwe ino sacré position les années. Soki Moïse Alongwe ceux qui positionnent aux alandés. Dommage que Moïse n'a l'ongwe n'a noté. Dès lors qu'il y a Zawa, on a tout décidé qu'à temps où il y a Colombo. Ce qui a Colombo. C'est bon. Et je dois aussi préciser une chose. Pourquoi vous semblez là Moïse Alongo? Vous pensez que l'unité wana Moïse Katumbi Tchap ou Nafati et quoi ça la bien été? Il faut kaka. Heureusement que tous en a plateau, na Sylvie Bongo à Tunaka. Moi, Namboka Félix Antoine et Tshisekedi Tshilombo qui était Moïse Katumbi. Je pense que réponse à Zouaka et en gros peut-être Kozong Salé. Sylvie Bongo. Honorable Eliezer Ntambwe,
soki bazoyamba o na kapinda bazotia o likola mapeka ntango mosusu lelo so okoti na lukunga ezala bongo te. Est-ce qu'avec les temps ozo regretter que il fallait qu'il peut-être otika nu journaliste po à part le coup na mbongo ozu côté na titre no député national on perdre quand même beaucoup hein, na matière ya estime na popularité ozaki nango na kati ya ville ya Kinshasa pas seulement na lukunga ezaki à travers Kinshasa ko jenenga te kolobela o que ozali moko ba député o ba suscitaki espoir makasi na électeurs na bango mais peut-être que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Sylvie Bongo. Je ne regrette pas. Nazo regretté même à Kamongo popularité toko kipe ko mesurer. Mais nazo expliquer une chose. Le peuple qui m'a mandaté kolobela bango bako reprocher ngate sur le plan ya o batinda kinga kosala avant to bande mission na uti terrain na uti marine na tendai kotala makambo nzela pour ke babongisa nzela oyo e uti kokufa naza tambwe kanenge nazalaki place nazaki kofutela na changeanda côté nazo futela ka place wa ndenge na tambola ka eka place wa ozomo na ngabo nazo ya bato amandu kiboy nazaka kandengwa ngamoko garde ngamoko chauffeur ngamoko secrétaire ngamoko nyoso. Qu'est-ce que peut-être bato bakoti ko reprocher nga oyo koti koloba parce que toye Sylvie Bongo yebi musala o tozo sala soki to sali malamu te bato bakozala déçu pour rien. Lelo naza awa je ne suis qu'un petit stagiaire député stagiaire mandat nanga liboso toza 500 batanga 10 députés de par musala qui député c'est-à-dire qu'on légiférer qu'on voter ba loi la qualité des interventions ba zanga kotanga monsieur Tam. Je dis non. Qu'est-ce que peut-être le peuple peut me reprocher? Nous avons connu un problème qui nous met en difficulté. On évoluait dans les combats de l'opposition. Opposition ezalaki unie. Tozaki wana ba Vienanga Martin, ba Fati Beton, ba Vie tout, ba Moïse Katumbi Chapwe, au moni même meeting na biso ya triomphal. Jean-Pierre Bemba zali banda a intervenir, Moïse Katumbi a intervenir, tozaki bomoko. Yango moni même pona ko aligner ba candidat. Tozaki ko kipete ke o akende, tokendaki ndengwana parce que tozaki liboki. Et loko tchebi son a difficulté eza et loko esalema na Genève. Siko bato bakomi ko juger sur base de ça. Ba pro vient nanga Martin, batalite ndeko Eliezer yozana Félix ndenge nini. Bako ina yo pona yango. Ba mususu pe balobi yo lokola ozolo bela que vient nanga Martin il faut bozala elongo na ndeko na yo bako soupçonner. À part ça, muto akolo bazate. Oko reprocher ngani. Je garde le même contact, je fais le travail. Oyo ba pesa kinga ko sala, ya qui de pité na lobby, je répète encore. Sans orgueil, 500 députés. Batanda 10. Je pense que les stagiaires paient. On a photo prouvé en gros. Mais ndeko mususu kaka be lecteur na yo o bazaki sûr que tant bakoloka ke ba palissa de kabwami mutu lokole les entambo soka tali ba enseignant ba futa mabiente soka tali bato ba votaki maduso a ceinture bazo bakisa kaka parce que loketo ezokoma ba mukie pas basali ta été lokola yo mais parce que nzaleleki bazira peut-être ba que les entambo boy ne palissade parce que ils a ba peut-être ça mi tukate mutezo manqué mais aux a parmi bateau au premier jour bazo pour sa palissade yo zwaki déjà. Les gens sont surpris de Gondésia. Ndeko Sylvie, d'abord, affirmation de ça, les ayangote, il y a que Moukola Liboso. Zela, nazo répondre. Ba député, nous sommes même ba siège à kate. Bazu ba palissade. Parce que les 500 palissades, n'engo zomo na yangoan. Ce qui okuti palissade peut-être, misa tuto mine tikali, yeba ke mokolo nangwazali ko négocier. Soit, ezana ba poste oyo ba député mususu na ba remplacer bangote. Eza eloko ba pesi batu nyonso. Mais loko ngana kolo bana yo. Bazo estimer que palissade na yo ki ezote kama na 35 000. OK? Écritier. Ndenge na yo ki. Ba mususu ba lobi 35, ba mususu ba lobi 38 40 to 50. Mais le dossier n'est pas là. Mais c'est tambo quand il s'aimait parce que ce n'est pas que bazui palissade nanga moko wana bateki bakaboleli tous les enseignants. Non, ezako ça la calcul ya bien té. Mais M. Tambwe partage presque tout ce qu'il reçoit dans la population. Action mouké. On a salaki à la personne avec handicap.
pour la rentrée scolaire, pour la banine. Je prends l'année passée, il y a les 23, na salaki $27,000. Cette action-là. Naouti Kabinda, l'action que j'ai menée. Mboujima, j'ai distribué au moins à 1800 femmes. Ba Maputa. Parce que dans l'Oban, on a vu une émission passée à Ouagé. Batuna des autres, Motoazo, Iba, Maman, la Tiliputa, Ibe, Liputa. Donc, quelque part là, ils en ont battu, bah, supporta ka misère te. Olobi ango bien, pour olobi que, à part ko Zambongo, na mutema na yo, oyebi ke musala oyo, yangwe sombe la gabiso banituka, yangwe tongelanga kamwa ndaku, musala oyo, à part Nzambe, c'est la presse, qui m'a donné même les mandats que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que, na politique ya watenda ko Lukambongo te, ce que ligne ko Lukambongo, Lukango côté mususu. Yango moni lelo tozo bundaka na ngai na bino na batu misusu tika ki journaliste ngana lobi na kotika te mukolo bavoka bakotika ngape na kotika parce que kozala lokola nzete babomela kanyoka ozu abwa kyango. Voilà ce qui a tué quelques-uns de nos collègues. Balingela yo na nzela wana, la loi n'interdit pas mbala moko okimi bakomi ko luka yo komi lokola na jardin d'Eden zamba yena pokwa azolu tuna Adam ozawapi ona batami obatami pona nini. Donc j'estimais que nzela wana je peux, en tout cas, bien bâtir ma vie. Et je fais en même temps votre fierté. Merci. Mais tu as dit que honorable Ados Ndomba, c'est n'a suis pas stabilité. Maman Solange quoi? Bon, je dois fixer un peu là-bas parce qu'il ne faut pas que tu aies flou. Il faut que mon collègue Ados Ndomba, c'est parmi les députés Bissot Ozalaka. Oui. Ensemble na yé na ogi kalonji omoni ba matière ndenge toya quand tu vois kalonji tu sens un député proche de son peuple ndeko Ados kaka ye wana lobi wa proposer ki Prado kaka ye wana ba proposer ki 150,000 kaka ye wana o palissade na kozwa te mais finalement o kozwa finalement ni ngai na yebite c'est qui est vrai c'est que vous devez retenir que palissade bimaki 500 yakotula ezate Solange je quoi aller yakotula ezate yakotula tuna motuna na oyebi soka na lobi te ba bibino bo obika kana visibilité pour voir makasi na visibilité loko oyeba déjà ba rouage ya télévision osa visibilité pour otika la kana mito abatu. Donc pour le reste osaka na kata saki moko na ba député oyo la kaka ou balobaka ou basalaka boyo bakota kuna bakomonta l'intérêt na bango moko wana eza constat o ngana sali na kotuna motuna na kuluba boyo otamboli na Kinshasa olobi okepe Kabinda Mbujimai okaboli Maputa osali okoyo kosala na salaire na yo lelo so balobi na no question wana to kamingi bazolo ba bongo ngana lia kana mona bande kona na passe bon en tout cas ezaki pe musana na binote mais lelo yo loi et finance 2022 et l'équipe déjà dans le Parlement, $10 millions américains, 10 milliards de dollars plutôt américains, maman s'est dit merci, $10 milliards américains, près de 20 millions quelques francs congolais, 20 milliards et quelques francs congolais, la chiffre est à moi les Cambo, $10 milliards. Ndeko Eliezer. Lelo, oza quand même na ilika ke yo opesa soma putate et que nakati ya $10 milliards makamba mbongo wana o soi-disant yo biosaka na ngolo kuto kabolaka etika na libenga na yo to ozaka nakati ya problème okinika kokaba mama puta komema mama na hôpital kobimisa bango na hôpital o eza ata musala na ata mokete ata tolali tolamuki. Merci beaucoup, Ndeko Solange. D'abord, na lingina na corriger le komoko. Na ebi loko na laka population te o na salaka te. Ngana député lokutata. Je ne suis pas démagogue. O nyonso na laka bango yango na salaka. Mais tika pe télévision. Pona nini soko ke ko pesa mani ba filmer ba lakisi. Ya on a bi ozo se la visibilité pour kombona elongino etikala. C'est ça, tika la na caméra. Te na kenda kana caméra pona côté ya Ndeko Solange quoi le que au moni ndenge baloba ke ba congolais bazaka mitema mabe. Ngana za congolais na mutema mabe te. Ndenge baloba ke ba congolais bakabaka te. Ngana congolais na kabaka. Et zandepona c'est pour stimuler, créer l'émulation. Batuba yeba que nous sommes capables. Est-ce qu'on y dit d'abord que
tozoa caché à mabe yake ba congolais baza escroc même ceux qui ont payé 100 francs boyeke Solange quoi les pesalanga maman moko ya koka o avanda kaboy akozwa lié quelque part là c'est aussi une façon ya ko talisa batu que nous pouvons nous entraider quelque part et ça problème à visibilité même alors admettons que ils ont la visibilité même la Bible maman on appelle ça kambongo ya muke wana Jésus amona kango ndenge nini soki mona nakate donc mona nak je referme la parenthèse tout le budget problème il y a budget ngai na intervenaki mon intervention Nathalie Saki Bango parce que batunyo so bawanika kobeta maboko c'est un budget ambitieux les budget ndenge nini on a nous tomonate ainsi de suite Nathalie Sibango non ça ne suffit pas on devrait réajuster ce budget et matalissus pourquoi d'abord ba performance misusu bazola kisa ezaya lokuta budget na biso eza bazali kozwa comme référence budget à 2021 auto élaboraki na contexte ya Covid-19 sans signaler qu'il y a eu la reprise de l'activité économique au Ubandaki. De deux, ils ont cuivre, totekaki 1 600 000 tonnes au totikala côté kate. Et baki saniwa. Mais tant que tozu budget na biso ba recette fiscale ezozwa 70%. 70% wana ezali kozwa. Ce que vous PIB na biso ezali 50 millions. Au sali calcul, vous allez tomber exactement dans 10 millions de dollars, 10 milliards plutôt, de dollars comme budget. Mais ce qu'on a FMI, nous avons même insisté, Torobi, il y a la démarche proposée par DGDA. Où est-ce que le Congo, le pays le plus riche, en quoi? N'a pas minéré. Est-ce que vous avez un minéré par remorque que nous sommes en Bimaka, Izobima, et Futakata et le côté? N'a sorti. N'a export, on ne paye rien. Quand on a importation, quelque chose. On a demandé, la DGDA a proposé que nous pouvons maximiser. Et là, comment côté? Étiquetage, étiqueter, facturer à 14 bon. Et c'est limité. Et nous sommes là devant ces problèmes. Si, sur l'effort, oh, il y a fazo sal, il y a kobangi sabat, il y a que muto akoyiba les sous te. Tobakisi, paramètre mususuan, comment on a que ça peut aller? Donc 41% on a 6,5 il y a accroissement au lobby selon des Eliezer et combien combien de pourcents? Ngai na lobby ils ont 50% ou bien ils ont combien de pourcents? Ça peut être plus. Ningo zotanga awa okola kisalokola ke ekoko koma na combien na 20 milliards de dollars. Là na lobby on a proposé mon intervention est là na lobaki na bango que tous à la budget minimal il y a 13 milliards. 13 milliards parce que ceux qui totalent bien, je vais vous donner un exemple. Gilles Alinguet, IGF. Alors, bien, que tant que beaucoup a coûté la caisse à Foner 3 millions de dollars. Au bout de 2 mois, a commencé déjà na 52 millions de dollars. Donc, nous sommes partis de 3 millions à 52 000. Donc, tant que vous avez tokokaki kozwa budget wana to multiplier par combien ça c'est je la dis zela kasite te ko vanda na caisse yango to budget zanini ezandenge mbongo ezokota na ndenge bazo dépenser les yango ti ezambongo yango bateke oyo ezakopre mususu wana ezali ko favoriser escroquerie batu bayi awa il y a les structures oyo je la ligne a sali combien de temps pour qu'elle se confirmer je crois banoma yé na mois de juillet. Dans peu de temps, c'est tout le monde qui parle de la linguette. Si à la volonté, on peut faire quelque chose. Tozu bandeko bazana CNSS, Caisse nationale. Kende kuna banome bango ceux qui n'a juillet, au comment na ke o ba réaliser selon cahier de charge ya ba syndicaliste, ba kutaki sur table, ba ba komi ko futa ma sur toute l'étendue, à part o mona ki bandeko, bazo futa batu na Kinshasa, bazo mona ba o bazana mboka ke baza ba kité, ba réaliser yango. Makambu ya ba grade, ya batu o evandaki kuna na CNSS bamatisi yangu moyen bato basa la grève ezate intersyndical na comité de gestion bakotambola malam ça permet c'est que place travailleurs il y a CNSS bazali d'abord ba contribuer ba o ba ya cotiser bazala na confiance de deux ba o bazo travailler bamatisi li bango selon le pouvoir d'achat bamatisi li bango ça ne demande pas beaucoup de miracles pour que quelqu'un puisse faire quelque chose la même chose ce qui est au DGDA
ozomona que ba performance ezali koya parce que il y a une bonne politique et continue en matière one. Il suffit seulement que le ministre de tutelle a ko booster à ça la confiance makambo ko tambola malamu. Oui, ça peut évoluer. Na ina basaka muke poto évoluer na otika kanga mon na ba question te ndeko Eliezer. Est-ce que sengeli budget za la réaliste ou bien babanda ko kanzata msundenge yozo kanisela wana olingi bacha na bato ba rêver nanu ou bien tam sous gouvernement ngaki ezana non réaliste 10 milliards balingi te ba compter na biloko mo osima ba balukela bango ba loba bango bo cause population bo tchaki autant et simbi nangoti. Est-ce qu'il faut ezala bon na été sur à se faire comprendre? Oui, na comprendre bien na éviter ce qui causal onga na zoloba na la question na ba tikali ko balingi ba sama on réaliste restant réaliste na o ezali na o ekota o DGD na o lobiso ki foner na o mususu ce qui totie 10 milliards c'est bon wana toza capable ya ko maximiser yoka makamwa na zolo. Je suis vraiment réaliste. D'ailleurs, tant qu'on les a proposé 13 milliards, c'est parce que n'a pas si bien exemple. Je la ligne à continuer pour ça la moussala. Bongo kokota. Totali CNSS, bazo sala moussala na bango bien. Bongo kokota. Otali DGDA, DGI, mutu na mutu asali moussala na ye. Nous pouvons avoir plus que ça. Biloko wana zoloba. Muyi beza place ni. Oebi budget ya liboso walobela makambo ya fibre optique. Et ya kaka ezonga même awa sama nkonda yona fibre optique na ganyi place na zalaki fibre optique angoto ko bimisela ngombongo ti wapi chaque jour ba mema mwana abato yo o président ngwa uti kolongo wana kombolena alors o ya zalaki liboso wana ba memi ti na point d'atterrage wapi na mwanda bango wana na ba camera kaka boye akeko inogide fibre optique ti lelo ezozonga kaka voter un budget c'est une chose. En réaliser, en exécuter, en est une autre. C'est là que j'ai dit, ceux qui ont un budget à 10 milliards, aux UBA congolais, donc nous n'avons que $150 à peine pour chaque Congolais. $150, on divise par 365 jours. Congolais vont vivre dans combien? Nous sommes capables à kokende au-delà. C'est là que j'ai prouvé place en haut et à Kosala. Ceux qui vont sortir à minéraux, il faut pas parce qu'ils ont pas produit brut. Nous avons bimis. Tous en a machine à raffinerie. Oyo bako créer ba misala bako sala ndenge ezo bima ndenge wana mais na sorti anyanya wanyanya o batetela baloba ata iloko mokote ezo futama. Donc il y a toujours la possibilité à que ceux qui to créer to cause la na budget ya koleka o wana bon na 10 milliards lokola eloko moko ceux qui a danger ya ndenge nini te. Et qui vous dit dans mon intervention na lobina bango honorable président oyo les a le peuple d'abord pas le peuple après. Tout ce que le peuple demande c'est ce que nous avons besoin. Avant, il ne faut pas être égoïste. La population pas Luka. Oui. Bon, ceux qui ont Sokolima et forage, ils ont encore un chèque. Il y a premier ministre. Yangona Zolo Bate. Population a posa ya courant. Yo la ligne courant, ozo koka ko supporter. Il fait chaud. Au groupe place one. Dès que la population a aussi besoin de ça. Samuel Lukonde va nous parler à d'érosion. Ganaza Elia Lukunga. Sans qu'on ait besoin d'érosion, ils ont retenu, ils ont toujours ébatté. C'est là que nous avons dit, ce qui est une d'intervention à député. Tellement que nous avons une opposition faible, bazo kokate, bao, balobaki lokola ba opposant, mais c'est un gouvernement Jean-Marc Kabound. Donc, comme il faut jouer deux rôles. Il y a opposant, il y a pas pouvoir. Parce que l'opposition n'est pas capable. Est-ce qu'on a émettre la critique, il faut avoir une opposition. En tant que non sacré, beaucoup de gens que non, le budget ici est social ou antisocial. Parce que le but, on aura Jean-Marc Kabound le roi opposant. Est-ce que vous avez une union sacrée, c'est que ma union sokaka d'abord au licol. Ah bah jouer des rôles. Au tourni bien de Kosevi. Et là que toujours regretté, c'est l'opposition va la cas déclaration à Balabala. Nous. Bino population sont allées là. Vous avez été élu. Au départ, vous avez été élu comme membre ensemble, membre opposition. Vous voyez quand même que les bandeli, il y a mandat non. Tu as été élu comme député à opposition. Est-ce que Bossagnan? Est-ce que Bossagnan, qui au début de la mandature, aux acquis membre opposition, est-ce que Bossagnan? N'a répondre. La katikati n'a pas mystique à fourmi, il a commis majorité. Et puis, on a surtout encouragé dans schéma. Non seulement ça, c'est que
nani poso na wa kalande zozongisaka yo obo santeke ngai Eliezer Ntambo oyo lukunga bavotanga pour la limite opposition. C'est ça non? Donc ozomi sukolaka déjà. Oh yozo sala. Mais oui. Na éviter mais pona baimbo kamingo ba otalo babi ozomi lukaka omi sukolaka. Tikana lo barnanga libela po oma ba lo bakay Eliezer lo baka c'est ça. Et ça peut-être que na proposé pas si ouais après sa réponse peut. Après sa réponse. OK. Ce qui biso to qui passe sa population te banani bakoyoka. Nazo lobela makambo ya opposition. Oui. Gouvernement ya ça ya Sylvestre Ilunga. Ayina programme ya gouvernement. Atina mesa. Ngai ndeko na bino. De muto azwaka motion en tant qu'opposant. Na lobi ya yo aye kokosa biso. Il n'y a rien dans son programme pour le peuple. Quand on a lobby, tellement que n'avant Saka Masolo, toute l'opposition, Babimak, c'était à travers motion. Et ce que nous demandons, Nabandeko Bazo Yekola opposition, Basunga biso lié à couper sa biso charge. Tokomi, to même opposition koto, to même pouvoir koto, to même opposition out. Parce que Bazo Kokate, Bango tout. Ceux qui prétendent être dans l'opposition, bloc patriotique. Elongia patriotique. Même temps vous avez kotambola, ozomona penza elongia patriotique. Yo mona ebo chabité, o mona ki même na voter. Ramazani Shadar. Elongia patriotique. Eza andereni. Ozomona neti angate. Yo patriote. Ozomona neti angate. Elongia patriote ezate. Bazaki kokota na cité, vient nga Martin Muto c'est l'erreur grave. Aye kokotsa baya ya moko bazaki ko banga cité ke bako bamba bango mabanga vient nga Martin tangu kaka a saline ta sangani na bango bandini bango na cité mbala liboso bazokama c'est lemba wesa la kaboti nazo kama kinga sanye la kaboti donc baye baka na bango te bango bazaka bato abagombe bazokama tout donc c'est que moi je peux vous dire et c'est quand même droit balinga ba marcher na lobi bo droit na bango mais bakene pesa bien nga Martin. Merci parce que yé muto komi pour c'est pas la cité. Mais la moitié de soir. On va belaisser. À côté pas la cité. Voilà, on va belaisser. On a la carte trop critique sur le temps où on les candidates favori comme député. Surtout à 18 ans à Kabila. Honorable vous salue 3 ans. Quelle est la différence à 18 ans à Kabila? Est-ce que le pays va bien sous Fatih? OK. Très belle question. Aux 18 ans, il y a réussi 100%. Budget, ce qui est mathématique, 4 milliards. Avec Raïs. Ce qui est mathématique, donc, il y a lobby et mathématique. Yango Zoyoka. Bon, ce qui n'a pas aussi beaucoup de lois. Ah, pas au bazo la nabi sobayi. Mbongo nyon son na ba poche na ba. Même à oui, si finante. All the people qui m'a ramouté. 138 millions de dollars. Mais 20 millions de et s'embrouiller pour la kilomoto sous Fachi et s'embrouiller. Makambu nyonso bango na bango. Félix a eu pouvoir. Balobité to kotika yo moko te. Basali coalition FCC cash. Kaka bango wana babandi ko bloquer. 18 ans, presque 2 ans. Awa ayeko sala eloko mususu. Il y a la volonté de changer les choses. Mais ceux qui ont tali côté na bango, tala bato bango bazo sala opposition, bao batamola ki. Baza banani komo na bango ba mususu wana bongo. Bloc patriotique. Bato bango baza na kati baza banani. Ndiko Eliezer. Biso muto tunu mituna. Kasi tanga komo na bango yo moko tu. Biso masoto na biso. Qu'est-ce qui se passe? Bandeko wana baza na ba mandataire. Yo chomo na ba opposant baza na ba mandataire. Dino boyebi yangote. Jusqu'aujourd'hui baza na ba. La volonté manifeste à Félix et à Kozongi Samboka sur les rails Isaïe. Mais nous devons rendre ce pays ingouvernable. Tout simplement. Beaucoup même il y a une année. Mais des choses la tenue mutuna 3 ans. Le barat le koboto sali et le koboto salamité. L'obéla makambo yo lozo on va toujours na sima. Les hommes pour compléter maman, les hommes passent, les institutions restent. Il y a la continuité de l'État. Pourquoi vous avez pouvoir économique? Kabila. Prouvez-nous sur le terrain de quoi vous êtes pas
capable innocent. Non, pourquoi Kabila il n'est plus président. Parce que boye pe na scandale. Boye na scandale à Ram. Boye na scandale à Sancho. Boye na scandale à Tchelejelu. J'ai reçu Moutumo ya Kasa Yao. Alobi ke ya outi Mbujima et Tchelejelu échec. On voit des détournements aussi sous Fati Béton. Alors quelle est la différence? Et là on a lingi tokende nango maleme maleme. Il ne faut pas tout le bakaka en général. Autre lobeli hold up et mon ani yango batubayi. Yaliboso Félix Ayenango a sekwisi inspection générale des finances. Au Kabila linga kata koloka. Mais cour de compte et koufi pour. Et Kabila tika cour de compte Félix Agomian. Dobar et Kabila cour de compte tika au salate. Na lobi boye. Kabila atiki cour de compte. Pour la ligne à la moussi en on se limite pas. Pour total même na budget au balobi cour de compte azata ne l'autre. Na lobi boye. Est-ce qu'on peut fragiliser une institution au détriment d'une autre? Félix Assalini. Kabila Mouze, Tangwaye, Atali Alobi Watualia Kaminerete, il faut basser la bilan, à créer Kanyamakases. Raïs 100%, aye, moi na Raïs, abomi Kanyamakases. Fati Béton, aye, à Sekwisi Kanyamakases, Batubalia Kamasam. Inspection générale parce que les gens ne savaient pas faire la différence entre les biens privés et les biens publics. Boye diamondi et bouvandiwa. Les alaki mutunyoso nomination ane comme le col privilège. Les lopons na mutuayi bambongo. Il faut amitu na soti combien de fois. Pour na zo kaka mbongo ya l'état boye. Alingete wana sota la tête. Alingete wana zalaki kaka. Il a fallu qu'il y ait un fati nde aye kocha mutu wana azo bandi saba. Bazo banga alingete te. Bazo banga ne fati. Voilà sa volonté. Oluti otali aner ndenge aner ezalaki kosalela awa bazotia bato na boloko 3 ans mutu amonaka sanza te mutu akoloba ndenge tozoloba wa te soki obimi mukamate pale mubam na chambula rais. C'est tout ce qui s'est passé depuis là. Vous voyez maintenant l'aner qui a une autre forme de prestation. Mungu bazokanga bato te otalaki rapport ya liberté après c'est suka ya JDT. Bon, ngai na yoka kaka mama chala mwana mukolo bakanga kaye na bien ngaja Marika Samba balobike ezalaki bazotuna la reine de Moutas, vous voulez prendre quoi? Vous avez besoin du champagne? Na aner. Et on a photo bien ngaja Marika Samba confirmer ça. Donc c'est une condition bien. Bati alali na mbe tout ça. Donc azolo tazobo sana kiazana boloko zokande azomona lokola zai pa na yi. Donc azolia 4 fois. Baye wan. Ngate mutu na minimum sérieux te na. Ce que j'ai dit là, c'est sérieux. O ngana zolo. Je n'ai pas biloko lokola ndenge bakanga ba Radek suprême. Asala suki combien de temps? Abimatala manzaka milaya wana suki nani? Te izandengo wana de. Donc, il y a la volonté de faire exister l'État, va faire asseoir dans l'État. À ça, Makambouolobi il y a 100 jours. Il y a Tchelejelu. C'est les programmes où le chef de l'État a lancé pour la Kosale la Yang. Moi, tout ce que je peux reprocher au chef de l'État, il y a un problème, il y a un collaborateur quelque part. Mais vous êtes collaborateur. Il y a un député. Il y a un télévision. Il y a les hommes forts du pouvoir. Maman Solange, Ndegoliazer, au monde n'a aucun maman Sylvia Lobia, Tobite Koza moins sérieux, Abika Toza sérieux. Est-ce que Ndenge aux alliés députés, est-ce qu'il va canon sous ces athées, Oyobino Bokoki ko solo là, Tam Susuna, Mokondiambo Kanalitoi, les soleils comme lié, Lito Yassio, quoi, yo lobi moleki na bakanoana. Oyo bo talike eloko bo etamboli malamu te eloko bo etamboli malamu te. Est-ce que wakano ezati pour awa ozonge la réponse à la minga na mona kete na mona ekala télévision mais ça et bimisa loko a moi aventure aussi alors que biso tu yo mona rae bon wana bino de on a koloba makamba population pas sa population ça problème te mutu ta reprocher yango olba kinke Fati Béton aza moko ba présence baza accessible oloba ngoka na plateau équipe nationale oui tozalaka na kanisa na restaurant na Bosen na Kombo. OK. Na lingi boyo kanga malamu. Ngai nako leka awa na télévision te nako sabatuke. Ngai nde master ya chef de l'état, ngai nde nakutana kana chef de l'état te. Na mona kena ba télévision kaneti batu nyonso. Tango zolo ba kanali, moi je suis député.
ceux qui ils en rencontre soit to sengi audience to comme on a namo konjamboka mengai namona yembala suka na les chapiteaux wana inyo sacré uti ko salema to zalaki biso nyonso et puis namona kuna ya vandi kuna moni biso ba député stagiaire ceux qui ba chaka biso na ba mesa liboso wana te ba chaka biso kaka kuna na suka il fallait côté le gouvernement côté bon makambo gouvernement côté aux moko au bobundela bino ba pionnier inyo sacré bon te bon bato nyonso te bakokaki mpe kozwa bango bakende kuna oyebi ndeko na nga Sylvie soki otali mosala toza nango na parlement awa il faut kaka tozalakazalaka mpe parce que soki biso nyonso tokende na gouvernement omoni gouvernement na bacontrainte okoloba ero olingi te ndenge nazoloba boye ndenge na ye boye ifo nano nasenga sama bikonde mais babibisokoka signature yandeli kamba signature nini lisusu voilà ndeko lesa to évoluer mais bato bana exécutif bana signature non soki baza na signature bato nyonso te bakokota bino kuna ezalaka nde bokoma tape mpo boza signature te soki omoni bato bazowelela kokoma baministre c'est parce que piaka eza na badepute omoni député aza na eloko ya malonga te babesoin eza ebele nde yango omoni bato bazokimela kuna mais moi ce n'est pas le cas matisi avantage ya nango na problème te et puis ndeko zulu nimbisa esa ndeni te on batie budget 38% mon budget qui ndekaka na fonctionnement de l'institution. Où est le peuple dans tout ça? Mais il fallait suivre le débat. C'est là que j'ai dit que Jean-Marc Kabound est intervenu. Moi aussi, je suis intervenu. Nalobi na bango, le peuple d'abord n'est pas le peuple après. Mais en dehors de ça, je parlais à ma magistrat. Nathalie si bango que le magistrat ne bénéficie que des nominations. Le reste, quitte yemoko asomba, split asomba, et nani mesa yemoko asomba, zo somba na mbongo ni. C'est ça aussi le problème. Nous insistons, balobi wana na programme ya Sama Lukonde ke il faut batonga ba prison. Mais kotonga ba prison wana bazolo bakeba kotonga ba prison. Ba prisonnier ngo bokomema bango na nzela nini mituka ba prisonnier bosomba kate. C'est ça ce qui a été notre intervention. Mais en dehors de ça, tolobeli makambu ya ba policier. Omoni ba tunyo so tracasserie. Il n'y a que dans notre pays, bino nyonso ne bovandi wana bokenda kamboka mupai. On ne peut pas blaguer avec la police. Mukia mukali bakangi policier parce qu'à Sengi peut-être 2000 francs tracasserie général Kasongo yo wana asali parade à la kisi oyo atrakasaka yeri mais boutier ba policier wana dans quelles conditions. Donc il y a tout ça et aussi le peuple tango tozolo ba peuple wana ezaba couche nyonso to wana tozali kolobela ndewo ba bengi peuple honorable deuxième maman non cela n'est pas toute la question pour toi tuna pona na tikala kama mukesu na kati ya budget ndeko leza nakotanga na biso kaka na moni na yebite so na bengango étude soki nini esalemi na bato babeteli budget maboko balobi te budget wana eza à 87% ya population endimi yango pamba te parce que ebongisi mpenza enveloppe ya kitoko mpona maponami mpona élection. Oui, pour la élection, voilà comment je vais répondre à cette question-là. Le chef de l'État, Félix Antoine, tient à l'organisation des élections dans les délais, c'est-à-dire en 2023. C'est comme ça qu'au moins le budget wanawati. Et là, kokati ko yib sangay, na kokati ko yib sayo, na o ya ke population CP. Population, il ne faut pas CP la CP la CP. Je les ai trouvés là dehors. Baton d'ici bango ba lati bango ba podu. Na tuni bango yo ko sali. Boyebi atani ni batie binote binoka koyembela gouvernement ya Sama to boyebi que nous avons investi ce gouvernement là bande konanga tout ça la débattre sous pression de la population biso bato alibabe o Eliezer a signé $50,000 ainsi de suite. On n'a pas pu voir qu'est-ce que ce gouvernement l'a proposé pour la population, alors que ceux qui vivent la population sont qui ne malamute boma député tika policier boma député ocho yoka boma Sama bayebi te azana contrat ni na population yé azana contrat na chef de l'État qu'il a désigné au sein de la majorité. C'est là que vous devez faire la différence. Pourquoi bango ocho mona mutuka ya Sama entre palissade o bazolobela na mutuka ya Sama ya wapi eli nani ministre o azaka na mutuka ya moins cher ce que vous palissade ozi mutuka ya un ministre okozwa 4 palissades. Donc les ezaka yo pe ba comparer na ba fonctionnaires, yo zo comparer bango bazana niveau na tu peux pas comparer. C'est là que le problème se pose. Les fonctionnaires c'est pour la vie. Les députés c'est un mandat.
Donc, Député ça. bon, ndouka déjà, bon, Et d'ailleurs, député mon côté, alia kambongo ye moko. Alia kande na peuple wa. Merci Ndeko Eliezer. Allez, tu évolues. Ndeko Eliezer, au lobby, na toutes nos questions, il y a différence. Web Sinaï, chef, Fatia Pisamo sous pouvoir, et comme ça la moussala, Web Sinaï sous Likamboya, Kanyamaka, c'est. Mais Eliezer, surtout, tali la population. Le peuple d'abord, tout ça, tire. On te les a, après la pluie, c'est le mauvais temps. L'enseignement pose problème. Chômage et zali. Vous nous avez promis ici, Thomson et Kouya. Nous avons vérifié, surtout dans mon Thomson, le peuple souffre. Et les aides. Où est le peuple d'abord? On va parler que 3 ans de gâchis. Première question. Deuxième. Comment expliquer Kagame a retourné au village moderne en République démocratique du Congo? Merci Ndekozul. Je commence par Kagame. Kagame ni atata na mbogo. Omoni makambo Kagame wana. Baya na ngona parlement. Bayang nangona pale. Okosala nini ndeko? Na lobby boy. Omoni makambo Kagame wana, basala ngona kuzu. Bakoya na ngona parlementaire. Bozana batu. Attendez. Munyomo ba Josué Mufula, bango ba député à Goma. Est-ce que bango ba lobby likam? Pour même que c'est la population à Goma ndako bénéficier là. Mais c'est ça. Ce qui gouvernement a un bon monté à Kotonga village moderne. Basala ni. C'est ça la confusion gana dignité. Yonengo zawan mita que aux amours na Goma quand de village kiganga zaki mukongote jusqu'à sa mort il était élu Goma. Nous devons vraiment kolongola tika kotangelanga ke bango balobite ngana kolobela Goma logola mutu mususu azalaka kuna te omoni Kagame Rwanda bazana ni à part koyiba bazo bomaka biso bazo yibaka aw loba ele kanzela mususu emeka koya na parlement bokoyoka maka. On n'a pas besoin de Niragongo. C'est comme vous pouvez quitter pour aller. Era Niragongo. Obi? Mais Niragongo, ayaki awateti. Oyaki question bien te. Ayaki tango Niragongo ekoyaki ayaki. Ayaki tu wala. Ba fungoli ba kongole ba koti mo ndambo. Tango Niragongo epemi ba bimi. Wana relation. Mais Kagame c'est notre frère. C'est tout naté. Wana relation de bon voisinage. Yoka ndenge to yamba bango bien que comme la biso ngambu bien que comme la biso ngambu ndebo et peut-être à cause lango par reconnaissance ya obiso to sala Rwanda bazala kanani ngape to tunyo yo tunzo biso tango bafungola ki bikuke wana population akimi volcan akeko kota kuna kasi bunga bol ba population biso to zokitisa bango kutu ils ont mis nani ba pesi population so mo dotation ba pesi bango bouilli ba pesi bango ba couverture oh biso mo gouvernement biso na mane ko ko sala te biso to pesa bango tango na giseni wana ba fongoli motuna mama Solange tango ba fongoli nani ba population ekendaki directement na giseni pe alobaki ba yamba bango plus de 5000 personnes bazo ki badra bazo ki bouilli bazo ki oh ça va nécessaire ba question ko yebele toké la question moko wana toké mais eloko ngai bo permettre parce que vraiment to kozanga kolobela ce qui est plus essentiel pour na makambo kana lobi boy mais c'est tambo nazota la caméra Kagame konyata wate kende ko tonge pa na yo tala tuzana posa ata ya lisungi na yote yokende nzambe na biso akutana nayo ata soki okoma te même par intermédiaire oui ok problème ata soki je donne ma position en tant que mwana mkolo lupango tozana posa lisungi ya Kagame te je répète nalingi naloba makambo bozoloba ke bafongole bikuki ce que nous avons fait pour le Rwanda wani za iloko te eza lokola ndako na yo ezumoto okimeli pa voisin wani za problème bango baya awa bien que baye ko balukela biso to yamba bango ti mais avant baya bisenyima nazalaki ya directeur de cabinet ya Mobutu sirku fezali awati banani bazali kologien na sirku toutes ces années banani donc pour na photo de cabinet mi na Rwanda na lobi boy eza problème alors que to ça ba voisin zambenda tsebiso ndenge na lobi to za la bineni te na lobi bango bavandi pa na bango malamu na bango basala entre bango on n'a pas besoin il y a aide na bango. Allez, la première question, où est le peuple d'abord? Chômage, le peuple souffre, maïsaté, courant exaté, après la pluie à Kinshasa c'est le mauvais temps, enseignement gratuit pose problème. Fatigué Kaza.
Ya momoni Fachi Elvis, d'abord. Elvis abimisa kinzemo. Afundi Fachi pa ya chichi. Oui, mais le problème est Lettre. Ok. Il y a Liboso. Au moins, Fatih a osé. Il a manifesté la volonté. Il y a gratuité de l'enseignement. Il a osé. Et Bana Batundi na classe. Makamba Banzela Oyu. Bon, c'est rappelé tant que Bapesi Fatih wana kombo à béton. C'est parce que quand il est venu, il a commencé à bétonner Banzela. D'ici que belé. Bien que les gens, Oyo Bapesi ça ba travaux. Pour n'a pas exécuté, Bazaki Malamouté. Et les collaborateurs du chef de l'État, Bazan attente, mon chef de l'État. Zéro trou. Oui, zéro trou, ils ont salé, alors, dans tout ça, ils ont volonté, il y a Félix, il y a Kosal. Au moins, il y a inondation à nos zolos. Moukolo, il y a marche, il y a Bande Konabinoa. Bloc patriotique. Ah, sous la pluie. Oui, mais on a un problème, ils étaient. Au moins, Mboula wane betaki, ma etondaki partout. Nde loko biso na budget. Tozalaki koyebisa sama. Sama tala ba réalité. Nathalie si même makambu ya embouteillage. Pona okoma awa na canal kina awa embouteillage ezalaki te. En dehors de ça, la spoliation oyo même bisika batu bazalaki ko simba te, batu bakomi ko simba. On est en train de vendre partout. Wana tozotalisa sama pour que akoka koyeba parce qu'il faut que le peuple a comprendre qu'il y a l'exécutif. Depuis azo gérer au quotidien la vie des Congolais. Bangonde bazanango, pour n'a pas déboucher bas niveau, ba fongola ba route secondaire et permettre à ce que et que n'ingaï n'a proposé, j'ai toujours dit ça. Au départ, quand on va proposer bas des moutons, j'étais contre. N'a l'obité tout ça la ceinture, route de contournement. Et qu'on banda qui moins agarti, j'ai brasserie, n'a pas exit, n'a pas sorti, n'est que mon akana poto. Et zali, mbongo batia n'a pas des moutons, tout l'ingaï tout si les saillants. Mais bah, admettons que pour un deal ou un boucan, donc un aéroport n'est. Donc on va sauter. Merci, on aura Thompson et oui, Makamba Thompson, Makamba Thompson, je suis contre d'abord cette politique-là. D'abord, il y a ceux qui battent Kimbo. Pour la somme. Après, tu as bateau de pêche, ou ceux qui n'ont comment, biso zakana culture ou en n'engeni. Toko somba ba bateau de pêche te to tia na mai na biso to kanga kabambisi il faut tozo mbongo nyonso to wana to tindi kuna c'est la même chose na lobana bango pourquoi on ne peut pas construire. Le ministre économie a rassuré que batu ba rolia bien à la fin de l'année. Madame, j'ai adressé une question orale avec débat na ministre de l'économie. Aya ko répondre d'abord na deux questions sur l'application et petit commerce na commerce de détail. Bien que nazo mona lokola makambango izakaka boyenenge zo selema depuis le 1er octobre. Pourquoi vous ne pouvez pas vous poser des questions pour les Congolais bazana mbongote? Tout ça qui n'a pas supermarché à Congolais alimentation juji wana dès que tout ça qui n'a pas festivité pour nous soit zana pour ça aucune alimentation juji. Et pour filer le au côté le Pelou store et kufika kaningwan food market au bozo mona azo simba kaka bo ceux qui au kitao basenga ki batunyonso o babuka parce que bakanivo il n'y a que lui ba libanais muso bazako basali ata iloko mon côté. Donc, on doit se poser la question pourquoi les Congolais ont c'est là que j'ai adressé une question orale avec débat. Pour expliquer parce que les Congolais ont bon été. Quand tu peux commissionnaire ou anaté, vous dois zoomer mon appel si Kofi moi on a yélié ba tuba moni danger été commissionnaire. Eliezer Tamboye Missetini. Alors maman c'est toute une question souka. Maman quoi? Eliezer. Tu es bien que Ozali ensemble, tu as vu qu'ensemble les ans à union sacrée. Jusque là. Les loyaux, ceux qui veulent la raison valable, où ils ont ça la action sous, où ils ont contre la volonté à président de la République, ils ont tepa au Kolobanini. Parce que nous sommes ils ont vraiment la carte mikanda, ils ont bien signé, ils ont bien structuré. Mais que l'on connaît que ça la dé. Et tepa. Est-ce que Zali, poka abidjango, ezamoke? Est-ce que Zali, volonté, ta mususu ya bato mususu baza pembeni? Est-ce que banguna mususu baza na cesse? Est-ce que, question ya ngwa netika likolo? Yo kolobani en tant que député. Et là, on a koloba en tant que député, boyo kanga bien. C'est pourquoi je voulais qu'on mette un peu beaucoup plus de temps sur le budget pour que tout explique. Pour na makambo etambola malamu, il faut d'abord que bato bazala na volonté à ko changer. D'accord. Au moins, le budget wana to voter. Au moment on appelle Nasuka Barobi, on a dit que tout est exécution, ils ont 40%. Même où il y a 10 milliards, Barobi a 40%. C'est que vous avez un budget à combien? Il y a 4 milliards.
et sengeli batia batu oyo batu basengeli kosala musala avec la volonté. Au départ na lobi na bino batu nyonso baza ba démonter ngai ya mabe na loba kiza mabe. J'ai même insisté au moni biloko ya évacuation ngai na zwaki vaccin avant batu nyonso AstraZeneca tango batu zo banga zo boma soki o sait ali na ke batu binga na zuna téléphone na meki kokole zo kolé na moté oyebi pona nini ngai na zwaki vaccin liboso ya batu nyonso. Il y a une raison. Quoi les ngai soki na bebi moyen ba évacuer ngai ezate avion utilisé ezate na kondaye na et les américains. ah bon. Continuez dans la réponse. Continuez dans la réponse. Cause à discréter. Continuez la réponse. Alors, moyen ya ko évacuer ngai ezate. Mais na proposant ceci. C'est ça que j'ai demandé na Sama, bacha na gouverneur. Premier ministre, Sama. Bon, ngai pe tambwete. Bon, premier ministre, n'a proposé boy. Ce qui au lieu qui évacuer mon Afrique du Sud, kende ba médecin à makasi ba congolais. Place na Rabat, place Mobutu akufela, ba médecin à makasi ba congolais. Ok na Belgique, ok na États-Unis, ok na Hollande, ok na Italie, na yebi ba médecin kende na Lusaka. Lusaka yango moko ba congolais, ba médecin congolais baza plus de 100. Mais place bazali ko évacuer bino, c'est l'État qui ne donne pas la possibilité na bana mboka wana ba ya kosala. Moi j'avais proposé au chef de l'État. Ce que je voulais que le premier ministre Sam ait un programme naïe. Quand on a hôpital ya makasi au centre de l'Afrique. Il y a biso mongo to yoka kaka bayi. Et puis bayi baka donc nana yoko mo bayi 100 000 paye. Procès à 100 000 aussi ko yoka. Ata ya 500 000, ata ya 900 000. Ce qui procès ban 22 millions. 50 millions. Mais bambongo nyo surtout ana pona kotonga hôpital à monene. Et ça c'est ngani. Bon mon attend au Covid des bandits na lobi ba tonga hôpital. Oh l'État n'est pas capable. Mais même chef de l'État et le qu'on a dans l'État. A qui ko inaugurer et le qu'on ya ba indien et pembe na grand hôtel. Pembe ya hôtel Béatrice. Pembe na hôtel Béatrice. A qui ko inaugurer. On y nyango o batongi dans 3 mois. Quand ba moni nga batindi kanga pa ba soda moni nzoto mo izate na sala kite sporte. Na ngana bamba na ko tu n'as pas été invité. Je n'ai pas été invité pour la ligne parce que mon ami est à Moni Oyo à Pinekolo. Comment on pouvait mener les chefs de l'État? Il y a des Indiens, mais l'État n'est pas capable. Les bandits, tout le monde est docteur Mouyembede, na docteur Etienne. Voilà, qui s'agit de 2 langues de crise. Na, tout ça, ça qui tombe encore pour la main. Bâti internat. C'est là que j'ai dit, dans le budget. Sorti bâti bakbazana volonté. Je vous ai cité à l'Inguet. Pour les aller exécuter à 99%. Je vous ai cité à l'Inguet. Gilles, à l'Inguet. Je vous ai cité le comité de gestion au bâti, je crois que Bazo ça l'intérim. C'est ça, avec les DG foot. Voilà. DG wana ceux qui ont tali, Azo Salam Musala na yé Tito. Mais je regrette du fait que Bato Balinga Gagné wana te comment on a pas média pour venir attaquer. Bazo attaquer. Au moins, mais c'est DGDA, c'est qui? Mais c'est Kabila. Mais c'est Congolo Kabila. Oh, Fida. Azo Sala, Moussala Naye. Mais au comment la kaka, surtout, n'a pas plateau kaka. Ah, parce que, oui, même dans la zone de Canabino, gagne un kaka fier mon Congo. Je suis reconnaissant que d'une manière ou d'une autre, Solange a contribué à mon élection. De Kozulu, de Konanga Sylvie Bongo. Parce que moi, solidarité n'a pas de et nos émissions ne devraient pas causer la caca bénédiction à Moutou. À quel point on peut s'en amour parce que la presse, Moutou, il y a un habité sa valeur. Et ça, Moutou, presse des sommes là, parce que news, les mots là-dessus, c'est la presse. Mais au comment la témété, Mazakuna, ce qui a côté facture, les syndicats, à Zongue, les Bozul, Zongai, Sylvie Zongai, à Paris, pour tirer à boulet rouge. À ça, Matamou, à Zosal. Ce qui et ce sont eux d'ailleurs qu'on utilise. Merci. Monsieur Silia. Honorable Esther Monsieur il y a solo le babetela qui moi na mboka sama le konde maboko. Mais yoza parmi au bateau à Monique maboko ana isa vraiment mérité au regard il y a ba poso et bon que za na kati ya budget yo moni ko kisamite. So za na biloko mi balé mi sato lo belaye o lo banini na po etali budget wana pour congolais à vivre véritablement à cela 10 milliards au babetela. Honorable za mukuse vraiment. Excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Ça m'a dit Jean-Michel. Moi, je dis yo kan nene na zo conseiller. Il y a Liboso. Et Seigneur, oyebake batubalia kanirete. Il faut que tu aies poids en agriculture. Nene tokei awa, j'ai insisté sur ça. Ba tracteur, o ba kabela ba tout le monde a kangote. Na outil village, ba tout moyen ba katadilanga ezate. Il faut que tu aies poids na eloko wana. Yami balé.
monsieur le premier ministre tika kotika ba fuite moko ya batu bakabola kambongo ba minere na biso ndenge uta kalwala ezoleka ndenge ezouta ezoleka na kasumbalesa wana il faut pas futa quand même quelque chose avant que babim okomona ke tokomatisa ya misato bocha batu oyo bazali kosala na place ambongo bocha bango alezi bafuta mabie omoni IGF aligné tazo sala musala bien oui les a c'est parce que il y a aussi un budget d'inspecteur wana bazo futa mamala moyen ba corrompre parce qu'il voit est-ce que non kokati ko ni mateso qui ezala ka musala ya ba $100 si tu vois ta liga qui m'a bien ailleurs d'autres musique merci c'est parce que moi Kolia ya bien ainsi de suite quand on a mutu na ba condition o wana merci même l'enseignement tokotangi sabana na biso malamu te ceux qui enseignant ba ko futa malamu te. C'est là que nous avons dit la difficulté par rapport à la gratuité de l'enseignement. Oh, bon, on va pas Moutoisala qui l'école, moi, on va offrir $600. À ça, la calcul qui est là à l'ouakana 200 ou 250. Les 350, à zo salé la moba makamo missus. Bolobi na yeke mo. Il faut l'on wakuna à comme à $180. Tant qu'on l'on wakuna à comme à $180. C'est quoi bayer naïe. À quoi dit ça là, on a 250. C'est ça la difficulté, il fallait adapter. C'est là aussi que j'ai félicité Bandeko. Oh, il y a CNSS. Bon, ce n'est pas leur publicité de ah oui, comme publicité. Merci. Honorable M. Sili. Tout ce qui a salé le commandant. Pour j'ai dit ça. Il y a eu cahier de charges, il y a intersyndical. Oui. Balobi va régulariser Bani. Il y a une commission qui est en train de travailler. Pour le background. Balobi, Makamuyake. Il faut battre la commande, adapter ça. Il faut faire un message dans Sama Lukondi. Parce que l'INSS il y a un problème. Logiciel 1 million, c'est vraiment un problème. Mia, et monsieur Sili. Et monsieur Sili, mais na message à Souka. Message à Souka, il y a deux petites questions. Ma réponse va me pousser. 117 voyages, il y a chef de l'État. Quand est-ce que tout le monde a fait béton à mon papa? Deuxième question, Tobo Sana Zandwa na Kinshasa. Terminé Zandwa Bo Opia, Tobo Sana. Et monsieur Silo honorable Élysée. Tant que vous avez Félix a été dans le compas, ce qui a été dans les coloniaux, sur les hommes, tous les premiers ministres à Katanga. Quand Kabino a eu idée tribaliste. Même dans Madimba, dans le Congo central. Félix n'a été dans le Congo central. Là, il y a eu qui a fait 117 voyages. Dans le Bibo. Bon, 117 voyages, Azoke ne Gotambo, la toi, Azoke ne Kobgelabino. Akokende koluka mbongo na mataji to na kade ya kama akokende koluka mbongo kuna te pays aina combien aina moi quand même bon aucha wana nini azui 2 milliards azui 2 milliards na Dubai au monde donc tant que zotala ngana zo comprendre te voyage ngwa Félix ezo jide mutu Félix so gaza la village lokola ngai balinga baloba ke azotambola parce que na mata avion te moi na poto. Donc, non, il faut que les gens comprennent. Parce que nous avons même bateau, nous avons changé de lamba. Les gens racontent. Voilà, les lecteurs, les gens racontent leur vie. Et là, quand on ça, et là, on insiste à qu'ils amis. Nous avons battu tout le monde. Nous avons cocotte en choralité. Ils ont, je crois, 4 chorales, les autres bêtes à ma casse, vous voyez bien. Oh. Mais 4 chorales. Chorale fayouliste, chorale kabiliste, chorale katumbiste, chorale fatiste. Donc, même dans la presse, et comme choriste, il y a non, c'est pas ça. Merci. Jamais. Nous sommes allés, nous, en tant qu'élus de Kinshasa. Oui. Tokenda kokutana na Gentini Ngobila Mbaka. Tolobi na ye papa, likambo nzambelemi. Baye na zalaki mukolo chef de l'État ayakiwa. Balobaka, on était un jeudi. Que le plus tôt possible, va travailler ban. Mais j'ai posé la question. Jusqu'aujourd'hui, Missa les Obandaté. Il y a une difficulté d'abord. Au moment où que je regrette pourquoi Baboutia. Il fallait qu'il batte ton côté mususu waneti kala quand même biloko kala wana siko na ba bar de fer bachaka na ba nini bazoko kalisuste ba yepo na bakata ngo yango zo ya siko machine ngo et ça quand même likambu moko ya bien te siko ba o ba tekaka bazo vivre na ba condition ni yango moni propriété cause la pensate tout ce que je peux demander est ça que gouvernement provincial
où ils sont contrôlés par l'Assemblée provinciale. Tout Simbala, c'est là que nous avons même proposé, il y a pour créer caucus des élus de Kinshasa. C'est-à-dire, les députés provinciaux, les sénateurs, les députés nationaux. Tout ça, comme ça, on va commencer à se compléter pour nous comment résoudre. Honorable Eliezer Ntambwe, élu à Lukunga, merci. Merci, Nané, surtout. Il y a toujours les équipe nationale, au Bossanaga Yambote, Yomoro Yebi. Merci, honorable. Dans un pays, merci, Mingi. Mais le Congo n'a pas qui Kosenga Bino Mingi. Disant que chaque fois qu'il y a toujours l'opportunité, même un débat, l'équipe nationale est pour organiser un débat, Boloki quand même il y a pour. Comme ça, tout ça dit, nous un débat sur les questions importantes. Au lieu qu'il y a un bac, au lieu de Bozou, on a dit que peut-être soit quoi, les soins de Bongo, avant il y a un qui m'a dit, aux autres les Bongo, après, merci. Merci. Donc, en tout cas, les médias, oui. Votre média ne devrait pas servir. Merci. Merci, Maman Sylvie. Merci, Maman Solange. Merci, l'équipe technique, équipe nationale, honorable Eliezer Ntambwe, élu à Lukunga. Merci.